oza ser na ndenge ya kobenga ser na cadre makambo ya théâtre mais oza mama yo moko ozoleka na tv mpona koexplike ndenge oza na bana na bakoko donc oza mama yo kobota gelor oyo ozosaka na esprit na ye esika oyo repetaka eza ndako na yo te oyo elingi olobaki bato mosusu bakoleka te mpo bazobanga yo eza ndako na yo te en plus groupe na yo moto ayebi yango na kongo aza te mpo moto alobaki esika wana eza groupe ya terese erepetaka moto ayebi yango aza te gelor azoluka espace terrasse mpo basala place ozorepete bazoluwese yango soki ozalaki na mbongo faki ozwa yango ntango bakomissionnaire baolukela yango bato nde babengi gelor aye kuna mpo azwa espace azwela serre na ye place basala terrasse eza ndako na yo te yana koma yo koolobaki batindi gelor mpo aya osala mabe soki likambo mabe komeli oseke gelor ozoluka babeza yango salite bondeni yana oluka yango salite bondenge nini gelor aya koboma yo okozwa nini akozwa nini epa na yo donc yo oza koconfirme bato ke gelor aza criminel biloko yango bosala yango na gelor ye moto azotika gelor aye koluka espace aye koluka na makambo te estce yo na gelor boa na problème babese na ozoluka estce yosala yango na gelor obanda kofinga belvi depo obanda kofinga belvi arepondaka yo te mais ozokontinue kaka esopa yo ti esopa yo esalo mabe oza mokolo nasiliki parce que otouche gelor aza collègue na nga na travaillera na ye okokotisa ye na babétise ozokotisa ye te gelor aya koboma yo mpo yo ozani yo mpo kosala chaîne ekomi lokwa belvi tive ekomi lokwa chaîne asila yo mpo kosala yango ti ozofinga bato mpo bima moto malamu epa nani moto atindi yo nani ozoganye nini oza mokolo ozofingaka bato na bainternet ozofinga bato na internet apres ozolobake bazotinda bato mpo bafinga yo bakofinga yo vraiment ata yo moko mare oza mposa bayebisaka baréalité mosusu to nini baverité mosusu kolinga te balobaka tika tobomba baverité mosusu balobaka te mare na makambo akojoue osali base te ozoluka base na yo na bainjure obanda kofinga bato obanda kosalire bato batie ebakata batie nani batie mamilo batie mama onani mama na biso onani boni mpe boye ko batie na scène basu batie yo balobi ke fo bapona motu fo ajoue yo kozwa rôle batie le aza wana yo kozwa rôle batie étoile aza wana est ce que yo kozwa rôle forcé nde na théâtre ekolisa kojoue kokobanda kosaka na bato na babeza pampamba osala oza mokolo ti koma yo ozoloba na gelor père responsable ya famille ana mwasi ana bana na kati ya ndako yo leka na tv mpona obanda obenga ye criminel asala o neti nini esika nini oyo oyebaka nga gelor aboma mutu to abunda boni kosaka na bato ti na niveau ko mama luka nde okolisa kojoue osala kombo lokola bato basali bakombo na théâtre soki osali kombo na théâtre te etali mutu te mama etali mutu te esika baotanga ebaka ta baotanga o te boka na niveau wana te esika baotanga le oza te esika baotanga étoile oza te esika baotanga mamilo oza te baotia o te batie casting batie yo bango batikali boni boye kolisa kojoue tika osala bato babuzoba eza buzoba oyo ozosala eza buzoba oleka na bateve ofingaka bato oyo bando oyebisaka gelor aza criminel batindi ye mpo ya koboma yo akoboma yo mpo oza na nini yo moko ozotambola bien te soki ozwi likambo na yo na vi ndenge otambolaka bien te apres bato bayolobaki omoni alobaka ngo ava akufa gelor moto asali boye keba na biloko ozosala keba oza mokolo mipesa respect oza mokolo soki oza na mposa bamanki oyo bakomanki oyo lokola mwana moke parce que oyebi komipesa respect te moto oyo banda kofinga depuis obanda kofinga atikala ata mokolo moko korépondre yo te makambo mosusu tokoloba te sala kombo na théâtre sala pe chaîne na yo ya théâtre esala pe kombo lokwa babelvi tv na bachaîne mosusu toyebi yo bando odiembelaka na nsima bato oluka babese mpo ofingaka bato otiki moto obanda ye kofinga ntongo mpo kofingaka belvi otiki moto ozofinga okiti okomi na gelor oyo obimisa gelor criminel ngai nasala mosala na gelor totravaille na gelor esika moko donc seke ngai na gelor toya bacriminel toya bacriminel mpo toya koboma nde yo wa normal te kikoko oyo ozokumisa na nzela koza na bakoko oza na bana na moni yango sans te mipesa respect mpo bapesa yo respect koyaka na tv te mpona babese na oyo ya buzoba mpo osala bakombo sala kombo na théâtre sala kombo akojoue kosala kombo na baémission te mpo ofingaka bato yo obenga gelor criminel boni boye ko mama
yo soko komi na gelo esika mbo bokomi ata na parke makambo oyo ozoba ba image wana eza na ba telefone toza yango na ba telefone yo kosamba na gelo koya koprouve esika aza criminel esika ozo répéter soki eza esika oyo oza posa ezala ya yo pesa 5 soki $550 oyo baosenga ekomi ya yo pourquoi baoluwisa yango soki baluwisa yango donc obanda kodépendre na mokolo bar donc oya osala na mokolo bar tikelanga jour boya mpona répétaka oza incapable ya kozwa place wana mais tika oluka baproblème dis c'est quoi ça Loka bolobaka batala bino na misuse babanga bino bato bayi koloba loka bino bazali na koleka bino soki oza mokolo biko mipesa respecter bakokitisa wana niveau bébé pour aussi la valeur pesa respect loka ba maman nyonso tu bapesaka oza mama mokolo tolobaka na obo eza propreté oza pena mama ya mokolo yo kaka soni mipesa respect loka ba maman nyonso tu bapesaka zala na kilo ya kibomama makambo ebele baproducteur oyo bima na bango toyebi ela baproducteur mosusu tosololaka bien baya bavie na ngai na omona kaka ke te so na mina natanga na kombo eza lokola mabe mama shako akenda na kanda na yo suzi bato akenda na kanda na yo so kanda bawei ezalaka mabe kanda ya bawei ezalaka mabe mama eloko ngai na opesa conseil so okoyoka conseil na ngai oyo mama shako akenda na kanda na yo obotola ye mobali suzi bato akenda na kanda na yo obotola ye mibali epe na bacomédie mosusu bayesana kovoda biso moye moyi toloba eza te abotolanga mpe mobali na nga mpe mama oyo agi eyebanaka te akóma na ye ya génération na biso akóma na ye ya génération ya bavia nayebi te so baza génération ya matop toyeba nano enleve mutu ifo batinda mutu oyebi ye belvi so aza na mposo osala o mabe ifo atinda kimbimbi maman osala même makolo soso koba yo même entourage na bakoba ye yo même ata bamama via wana nyonso tobanda kobanga yo mpo bazotala yo mutu moko okomi na kimotema mabe moko boye lokola batubi yango tonga lokola balatisi eloko moko boye ovandi na otala tani likambo créé belvi yango nde lelo ndenge afingamaka ata belvi yango lelo nde bacomédie presque belo belvi asunga bazongiseli ye ya mabe. Franchement, ma Thérèse pe non ok pe bien te ma Thérèse. Thérèse, oyo aussi la no respect pamba. Aussi la respect pamba na communauté pamba et pourtant wana bakoko na yo wana bana na yo baza pe mikolo sila mano mwandambo sila mandambo no iza kitoko te siko yo siko soza mutambongo kasi ndeni nozo lemba na ko somba esika pona kosaka ba tournage na yo yango eloko yango ezaka so pe na $500 mais te incapable ya kosomba esika wana ti ba commissionnaire bake kochango na location parce que ba oluka mutu alouer place wana esika yo tournaka parce que yo oza incapable ya kopesaka $500 chaque mois soki par combien je sais pas batela respect na yo ko eza malamu te soki yo mokolo osombi maîtrise osombi kimia bamike bamanke respecte mais ntango nyonso oza kaka koleka na émission kolobaka ba n'importe quoi Bellevie d'abord a petite sœur na yo peu importe problème na yo na Bellevie nga etalinga te mais Bellevie aleki par rapport na yo soki asali mabe to pe mabe moko yo omoni oremarke ebimeli na ngambo ya Bellevie etant koza grande sœur za na manière ya koyeba ndeni na koreagir na presque olekaka na baémission mpona kolobaka monoko elobaka mingi esumukaka oya kosila respect na communauté na entourage na bino bato maboke eza bien te makasi respect na yo eza lisusu te na communauté na entourage eza kitoko te tande ti be baloba ke mama shako akenda na kanda na yo suzi bato akenda na kanda na yo kanda ya bawei eza malamu te ke yo botola baninga mibali eza respect te mpo na respect na yo etanke mwasi batela kimia Thérèse somba kimia s'il te plaît eke ezosala soni quoi ezosala soni tika bajournaliste na bajournaliste oyo bayebe na bango ke oyo bafingaka bato mpo na sila oyo bafingaka bato mpo na Bellevie bango na bango bajournaliste na bafane babomana mais yo moto oza pembeni ya sila oleka osala
ba émission koloba ba makambo ozoloba boye eza bien te. Tika ba journaliste ya Belleville na ba journaliste ya Sila bango lo basalaka ba live ba koni mama na bato ba fani wana ba benga wana ba pota na kuna. Metango yoza pembeni ya Sila ozoleka ka boye osalaka bataki boye eza malamu te. Siko Sila mutu azoleka pona kombo na yo kofinga collègue na yo. Yo vandi kimia. Pona moni esika monte ke comédien o aza pembeni ya Belleville aleki na émission pa finga Sila na monite. Na monite. A moins que ba journaliste ba kroni mama ya mibali na ba kroni papa ba kroni mama ya basi na ba kroni papa ya mibali bango ne bat ba osala ba émission pona défendre ba artiste na bango. Mais mutu openda za pembeni ya Belleville aleka na émission afinga Sila na monite. Or que yo Theresia yo zaka pembeni ya Sila metane ozo finga Belleville. Eza respecté ata pona Sila ye moko ata pe pona yo moko nande po lobi koza na bana na bakoko vraiment ezo pesa image moko ya bien te Theresia Sila manam Sila ma pardon et pesa image ya bien te ta sikoto ekoyeba ki oza même incapable ya ko louer place ya kosala ba répétition no ya théâtre likolo ya $550. Wana sikoto ngo lança ki message bongo balingi babomanga vina ngeza na danger ale basi yango ya poto bayoka pasi ya bibara hiver tongo ko konduka mbongo te tongo ba komona bongo Theresia te sakamba ba chelo ma $10 ma $20 ma $100. Kana maboki yango ya bino ba oke koboma yo Theresia po bazwani. Soko mwe babomi ata Sile bakaneli ata Sile batu bakotele mapoto ebike Sila lelo so alali to Belleville so alali e chaîne ekei po mukolo chaîne ezalaka important ye moko azala viva po na évolution ya chaîne na so mukolo chaîne azati chaîne etambola nango pe malamu te ata kutu boluki batu botie wana mukolo eloko ebongaka azalaka wana po nelone. La preuve ane tomona chaîne Angelica malgré son départ mais mutu nani nani comment osune moi Fanny a télémaki pour continuer ba émission mais le lenge ye moko mukolo chaîne azala ko sala na ye na mutu a remplacer ki asala ezaki elo monte tisuka suka chaîne ngo kenda so balobata bakanel ba kanela Sila to Sila za danger wana batu bakoza mal à l'aise ba ko intervenir mais yo Theresia ba oke ko kanela yo po baboma yo na nini na yo ba oke ko yo kelo lukunya po na chaîne ngo ya Theresia TV combien d'abonnés za kuna o eleki babone ya Fali eleki babone ya Fer to eleki babone ya Kofi o ba oke ko kanela o vino eza danger tika komi s'il sa respect eza bien te oza komi s'il sa respect na yo étant que maman étant que femme étant que artiste comédien o aza pe reconnu na monde na communauté eza respecté makasi Theresia eza vraiment respecté ozo sala mabe makasi. Toi tu penses que soki muto afingi Sila soki kroni mama moko awuti pa Belleville a créché Sila ale yo oye kofinga Belleville nde ozwini ozolo te yo nde muto aussi la valeur omoni nde baloba on répond un imbécile par le silence. Belleville yango banda kosala mission ya kofingaka Belleville ya koatake Belleville mukolo moko te tomona Belleville aleki na émission à répondre yo ke non afinga mingi trop c'est trop auto asala soki ndeni non mutongo yo yaka kosala bapiki akipa kokuto atate okotika non te Theresia izo sopa yo ebimisa ozoba ezobimisa yo nde zoba Theresia tika na yo silama yo pona na yo njela ya babakuku vana na yo na babakuku Sila pe alingane ba makambo ndeja baboyeboye te peut-être pas osepela na ye te azosepela te na ba comportement ya boye Theresia ne bela pembe ya choko ne bela munene oza nango kitoko nyonso oza nango nelongi mpenza omema oka na babuzo baboye kitoko te Theresia valeur ezosila yo
Ozo si sa respect tala ndeti ba mibali boy ba telema ba banda koloba na yo kitoko te. Boso na tabino na mino bana basi mais yo sko muto ozo swana akipa kote siko ba mibali mamanda ko yaka boy batanga na ba mibali na ba producteur obima na bango nandingo botola baninga ba mibali ozo mona te ke kitoko eza respecté Teresia ngana yika ko yebisa yo silama parce que pour na respect na yo tant que mukolo bana mike ba manke ba respect bo eza kitoko te quoi silama belle vie a lekino peu importe problème soki ezali yebandeni ya ko arranger na leki na yo parce que na ba émission na yo ya kala obenga Belleville la patrona nakende ko jouer pa Belleville la patrona ba pesinga enveloppe kutu nazo kama enveloppe ngo ebele bo salaire mata kaka yo moko leki sune émission susu o nga jamais natika ko benga Belleville la patrona omoni kaningo sala be émission ben politesse boy un jour et ko rattraper yo les paroles s'envolent mais les vidéos restent. Silama garder dignité na yo étant que maman ya Congo, étant que artiste reconnu na communauté congolaise, tant que comédien, Silama pour un respect à moi si Silama parce que comment na bana mibali ba dépasser ba langage envers yo maman ya Congo ou pas apé artiste mnene ya Congo eza kitoko te eza respecté ozo pe sa valeur te Teresia. Bien.